Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na bino surtout ba bolinga mama ile anitu na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vimpi moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bande konanga, est-ce que vous allez bien? De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo ba tela kimi ezali. Bino na côté na bino kuna ndenge na ba toujours kolala kolamuka ezaka habitude te tango tolala nzamba azongo se pe mabongo ito pesa ka merci. Po bande ko ba tiki biso mko alelo ba pona kite ba kene. Menya suzaka kamuka na nzambe Bible bila circonstance surtout toko misakara nzambe. Alors wabino mameli ani tu nazana kati ya mboka na biso na France tele nazana kati ya mboka na biso Congo parce que France ezali pays na biso adoptif biso nazana kati ya mboka na biso ya Congo na mboka ya bakoko nde esika wabino mama eli ani tu azali nde bomoni boye oui na kavani na kati ya chambre nazana bana na kati ya chambre ta musu botala bo eto mona bato kuna oui nazana bana na kati ya chambre a esika nazali nazana kati ya mboka na biso Congo Léopoldville mboka ya bakoko. Merci mingi na bino surtout obo disposateur na bino pona kotala maman Elia Nitu to pe pona koyoka maman Elia Nitu. Merci mingi na ba oba sepelaka na ba émission maman Elia Nitu. Merci mingi na ba o nyuso ba sepelaka na service traiteur la Providence na pesi bino vraiment merci longonya bino surtout bolingaka maman Elia Nitu. Ndeko sezamba na liboso kotene nanga na kosenga na o s'abonner na Elia Nitu TV et surtout ko bosa na te ko activer cloche de notification pour que vous allez notifier à chaque fois que émission ya sika ekota na kati ya chaîne biso ya Elia Nitu TV. Oui, tous on a concept na biso préparons-nous pour le mariage. Même à tête au dévier to gauche droite tozonga toujours na kati ya concept na biso ya préparons-nous pour le mariage. Nous parlons de tout et de rien. Ndenge na lobaka ke émission na biso za pona ko bebisa te ka seza pona ko bongisa parce que tote ya kaba oyo baza na kati ndako mabala toza ko préparer bana o baza ko kende eza ko sunga baba o pe ba trébucher ba si ba bimi et sunga bango pomba la sima soki bazui ne ba la gloire de la deuxième maison soki bazui ba ko sani ko bebisa te. C'est vrai libala eza pona mutu surtout te na yebi ke ba surtout te nde balinga mabala eza na baso balinga ko zala basha mabalo balinga mabala lokola biso ba maman Elia Nitu lokola maman Eugénie Mongai pour moi de mon cœur lokola ya mette na ngaba papa edo dia wakana ya linga kaza mwasi ya libala lokola maja ki wasilabo ya linga libala mingi lokola mami chérie mwasi ya mbuza alinga kalibala mingi lokola dinamo dans la main d'or ya linga kalibala lokola mama Adeline ngafula oto benga ka base ya linga libala lokola ma jolie Anderson ye penza lela libala makasi lokola oya biso mami Kadima ye penza linga libala lokola mwanantu kanabiso oto bengi madame Kongolo na kombo Clarisse ye penza alingaka penza libala dans famille du cœur bon moko matiti l'angolaise. Aha, wana penza balingaka penza mabala Vivi Colette winga linga libala yana nge jena ambien alinga libala bolingo ezalaka soki bolingani mwasi na mobali ndenge tolobaka jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est vrai ça na ba mususu ça que la mort vous sépare eza ba mususu la mort est séparée bango te eza kaka makambo ya mokili eza kaka vie mais tozana oyo biso mpaka lingomba mama Alice Ndombele jusqu'à ce que la mort nous sépare. Elle a été séparée de son mari par rapport à la mort. Donc, Liwande Kabole qui maman Alice Ndombele na mobali na ye Pakanabiso ya lingomba, la femme sage, la maman, la femme intellectuelle. Voilà. Donc, ceux qui t'ont reçu là, on reçoit na bino, toza na kati ya mboka na biso o tobengi mboka o na biso ki mboka na biso ya Congo démocratique. Moi mikolo yo mama Elia Nitu ana kati ya mboka Congo nde boyebi, so na tambola pamba te. Na tambola ka toujours, ceux qui na kuta na makambo na na oto soli na bino. Moso na kuta na kana na balabala, moso so ya pe ko nini, na pesi mbote mingi na ba mama o balinganga na kati ya RDC. Na kuti bandeko balinganga na kati ya RDC bazebele. Tant ba moni ki mama Elia Nitu na za na RDC, bazo benganga mama Elia Nitu, ba moso bazo kamo so mama Elia Nitu, libana olate ki tonke ne pa na beauté chinoise. Batonya mokaka. Kana mboka na biso ala kati ya Congo. Oui na lingaka mwa biloko na mwa na ba Robert. Mwa ba Robert na ona lingaka. Ba mama mibale mu baba benga po basinga nga. Nani atongi yango na pesi responsabilité pa Mimi. Mimi aza awa ye mutabande bisebe mutumia tonga ki yango parce que zotongama awa na Kinshasa kaka. Balobi la femme africaine. Attends que côté ba pantalon, attends que côté ba mini tozonga la toujours authenticité na biso, bilamba mboka na biso toyebi biso moi ça c'est par nzoto mingi na eloko to bengi liputa. Moi ça c'est par nzoto mingi na liputa.
ba mama na yeko sola mukene na tamboli awa na kati ya nini ya mboka na biso bomone na boki litama mes respects à la première dame maman Denise Nyakero Tshisekedi. En tout cas beaucoup de respect maman pe na pesi ba salutation nga ba mbote na nge belé pa maman na biso na pesi maman Sele bona ba bengi légitime ya papa Guy Mwadjanvita veut dire légitime ya papa Guy Mwadjanvita lito ya mokonzi. Ma Sele, je te fais de gros bisous. Maman Agnès Katumbaye Campotel, comment tu vas bisous na yango wana chacun de moi Sophie Mboui na pesi ba bisous na bino so ba maman ya ya bwanya o balingaka maman ele anitu ko comment tu vas bisous mes respect na bino nyoso to po ya bino kenda rande ngwana ba bi muto quand tu bianza muninga na hote donc eza ndenge wana bo comprendre yango za rapport ikenda bongo le batana le bana mata Congolo la patrona ikenda bongo yango za ndenge wana sans oublier Zakari Baba se wanshi ba gros bisous na yango wana le sac Zakari Baba se wanshi avait dit ba le monsieur le guide quoi na pesa ba mbote na yo place ozanga na kin yo za Belgique yo to sa akabo na ozela yo avana zonga na ozela soko yenga na sani ngana ke yimo epsa ba mo déjà tezaka ba kwenda vutra kandolo ba kisani eko kisami ka bongo en tout cas Christian Bumbika kamata bisuna yo comprendre ba ebangai fona sala boy parce que bangonde na zakana bango tango nya surtout ya bomona ka moso na kanisi vraiment famille du cœur bon moko bo comprendre nga bino pe boza famille du cœur nga boza ma deuxième famille mais famille du cœur bon moko za moi boye bezaka moi moi pas pour moi de mon cœur mami jeni mongai tango na ko so na bino bo bandeko ezala rapport to bébé ça raté mais to bongisa lelo na kolobela mingi ba mama na kolobela pe ba papa mais balobaka toujours que muta simbaka libala ezaka mwasi sort Cléwana ya libala ezalaka mama mutu asimbaka libala na lobi na bino boye pamba te mibali to bawutaka poto bayaka awa tango batu bazokende base Kishasa aboteli mobali banda zongo simona Kishasa akangama kana Kishasa linga zuko zonga poto te akangama na Kishasa boyo kasko tina nini bayaka bakangama kana Kishasa comportement na biso ba mama eloko ba bengi kanda ba mama oyo yebi koza muta kanda vanda wana oyo kama kamunga na koloba ekosunga yo soko koza ka muta kanda osilika mingi yo na basoza muta kanda ko tala ngate po sepela nona ngate na bisanga bino ni ngaso oza muta kanda ko tala ngate po ko sepela nona ngate ko tala ngaka aboni na ko kitama ko mama Denise oyo peso kanda ko tala ka aboni ngi kaka la mama selinga mo suki na ngabo ale yo wana osani osiliki nzoka do kanda eza eloko moko malamu te epu bato balinga kokanga makambo na motema mabale ezokende mpona nini pourquoi ba mabale ezokima biso pourquoi ba mabala na biso eza kobeba et surtout soki mibali bauti na mboka Congo tango bayaka bazozwa basi na ebisi bino ke basi ya Kinshasa bandeko baza na ba tendresse na bango moko boye soki bomoni ba tendresse wana bazaka papa pakola lisaka kamiso anoso kaka papa dona ebisi ba komisa penza ko basi ya Kinshasa ba komisa penza mibali ba bebe ko penza ba bebe o ka penza bebe moi taso ba citoyen donc awa na Kinshasa bana basi ba yebiki soki azana mobali il faut s'occuper na nzoto ya mobali achake mai makolo na mai akatake manzaka bino mwe dona yebisi bino soki ekutana bambalo bazana faiblesse bambalo ba faible o musu na bango to boyi te mibali balula ka basi mibali batala ka basi oui mobali ya mobali akoko kende akoko trébucher akoko kende mo quelque part oui c'est vrai tamu soki kolinga ameki soka kuti soki kende komeka mbisi wana lieza bien na sozone ta kozoma na ndako na ye ebike oyanga ekoka mungu ekoka pilipili mais so kuti kuna za bien na saisonné mama abando sani kozonga o liso na ebisa bino histoire na zobisa bino batoka ba yebinga ba mona nga ba kama meli ezana nga na biso liso na nga comme so betango mibali bele bazo ana Kinshasa bazo basi bele ba opeta mabala so mbe na Kinshasa pourquoi parce que likambo to bingi kanda ozu problème moi c'est un problème histoire vraie moi c'est un problème na mobali na ye ba soani kuna na kati ya mboka na biso ya France ndenge za ramos na mobali c'est vrai ko soani ezanga ate ba ko soani ezala nango
bitumba ezalaka nango na kati ya babolingo oui ba incompréhension ekotaka mo mwasi asiliki mo mobali asiliki mais oyo azalaka na toko moki moninga asiliki osala nini olingo osolesa moninga okitisa motinga motema soki likambo eza na kati ya ndako ya libala boyokani te na mobali bosonaki na 12 heures bobongisana botikeleka po bible yango mo yebisi biso ke botokuta bino na kanda te alors kanda oyo eza mopepe eyaka ebebisaka makasi ndeko oyo mwasi libala na ye bebi mpo na nini kaka mpo na kanda na ndenge nini soki baswani na mobali lundi bakangami binemi lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche bavandi bayokani basololi likambo esili mobali ayebi kaka likambo nde toswani likambo esili nzoka pa ya mwasi likambo esilaka te soki toleki susu 2 semaines azongisi yango so na tapi oyebi kutu likambo wana ndenge osalaki wana ndenge ezalaki boye ngai kutu makambo ndenge wana omoni ata balobi moto alimbisaka kolimbisa moto eza kobosana likambo te nakoki kobosana te makambo oyo osalinga eboye na boye bandeko mobali atali mama makambo tosonaki ya de cela 3 semaines ozongisa ngo so te nga motema na ngeso kokate kanga penza atala lemzi kobosana motema na nga ezo kokakate na kokakate na kokobosana te na kokate mobali abondeli mobali ali mama likambo te na yoki ndenge olobi motema na osasuma wa eleki susu 5 jours mwasi azongeli susu azozongisa toujours même likambo azozongisa on a tapi même likambo azozongisa bakende na mbeto nde basala boza place akopema bakende na mbeto ye wana bandeli kama makambo wana ito nyonso mobali azala na musala akobenga mobali kaka kozongela makambo baswanelaki alors abosaki ana mobali alinga voyage abosaki mobali azala na Kinshasa mobali tango yana Kinshasa ayikolinga mwasi tango alingi mwasi makelela mwasi ya poto moto komi ko penser motema moto komi ko saleki motema ezala bien mwasi wapi ya Kinshasa nde moto komi ndakomi ko bikisa ba pota ya motema ba blessure intérieure moto komi bikisa yango mwasi oyo yazwi na Kinshasa ndenge ezala kaka mobali avandi na mwasi mobali avandi na mwasi oyo ya Kinshasa ndenge ezalaka pai na yeke ndenge kodekone mwasi oyo azwaki awa bazosola telefone na poto eleli nayebisi yo ndenge eza wana kanda nalobelaki yo omoni ngani eza boye mpona ngenge kosila te ngai tika makambo te makambo nde kosila te mobali atie haut-parleur mwasi makangu azoyoka ndenge mwasi légitime aza kosala nini akotomboka ndenge akosilika ndenge akoloba makambo eselekaki mazongela yango kaka webi mpe mibali nde bazalaka mpe na faiblesse na bango bino surtout mwasi nyonso to ayebi mibali baka na faiblesse bavandi abengi lisusu kaka nde nalobaki mwasi oyo ya makambo aosene azoyoka nayebisaka bino toujours ke badefo ya mwasi ya ndako mwasi alibanda komisa yango bakalite yango mona asema bo babotoli ye mobali ko botola ne yakandengene soki mwasi libanda asebi ba defo ya mwasi ndako soki azi mobali makasa ko botolo libala ekokende alors oya komi kozana musala ko kitisaka mobali wana motema ekomi habitude soki mwasi abengi po aswana mobali atikaka mwasi ya libanda azosani azoyoka nde bazoswana alors mwasi ko bana musala sanene ya kobundela mobali ya kozala bien na mobali donc kopesa mobali kolesa mobali penza ke non ngana aloko ayete ngana azaloko ayete ngana mwasi malamu akomi kocha mobali makolo na maya moto akomi kosala bilubu akomi kosala eboye asala boye mobali avandaka 1 mois mobali avandi 2 mois mobali avandi 3 mois Mama Christine Eskaza like na France 3 mois ekoki osanga mkonini bwana bina kozonga kaka mama kisha sa bando kendaki bina ngo bando koteka mobala bina kozonga kaka 4 mois 5 mois une année mbula mobimba mobala za pe français mbula mobimba banda mobali avandaki awa na Congo l'appétit vient à manger affection kovanda trop na bolingo bilonge ko mangako kokana affection ko makako kotae babandi kovanda affection bandi kokota
tala siko moto alambela ko mikolo nyonso soko alambeli yo biloko asouhaite yo bon appétit asali yo bisou esiko ovandi makelela bana eza te kaka motuka libanda pimpi ndoko oyoka kaka kamata petrol angoyo petrol angoyo kwanga mungu ele angoyo kwanga mungu makala konki angoyo tozoteka bana sukali tozoteka kita mata boma papa mama boma mama papa boma mama makelele kaka ndenge wana zoka sikoyo makolo be na mai kotia mobali obe makolo na mai tango zochaka mobali makolo na mai muke mobali akobosana kama mama Christine akobosana mobali français akobosana kama mama Christine akobosana mama Christine mobali pe lokwa za muta ba relation a créer musala awa créer pe musala obi ba relation ndenge mobali a créer musala mobali azu musala mobali akomi kovanda awa mobali a créer musala mobali azu musala mobali akovanda ndenge toko sola na bino boy 2 ans banda mobali aya azonga lisusu France T mbola mibale azonga lisusu taka mati yake kobala mwasi oyo na famille botala kana espace 2 ans abali mwasi tina famille mobali abala rate mobali yake kobala mwasi 2 ans na Congo akamati abali mwasi babandi kovanda ndeto zolo babwe mobali oyo azonga souffrance te atika mama Christine na bana akotane libala awa na Congo na yebisi bino bandeko nanga ba fi nyonso bakoma na ba appartement so kwa za appartement te ana studio na ya bien aménager studio na ya bongisi yango bien atandaka mbetu ne bien télévision na frigo na yeso mobali ya koti alongoli ka chemise matina mbetu asani ya lali mingi bazaka bazana ba appartement bandeko bana basi beleka ba appartement ba appartement bakoma ba appartement bakoma ko rouler kaka et puis bazola mo e bana te bakoma ba appartement bakoma ka ko rouler na ba voiture donc azozanga kaka mobali so kwa saka nyimo mobali na zumongolo na c'est fini so kwa sazu mobali esili akomi ko lengela mobali kwa sokelo konini siko oyo nyonso pourquoi bandeko na ngai nde na obaki na bandeli awo makambo likambo na nini likambo na kozanga kotika kanda na ile ndi tutiki to solo la boye likambo na kozanga kotika kanda bandeko kanda eza mopaya eyake kindaka soki moto monike na kati na yo oza na molimo moya kanda eloko mo ekota kati na epesa ko kanda makasi olinga otika likambo te ozongela kaka eloko ngana kosenga na yo kende losambo sokoti losambo kosenga makamsu te senga kaka nzambe longolanga kanda nzambe longolanga kanda prière esaka makambo ebele senga nzambe nanga longolanga molimo akanda nzambe longolanga molimo akanda nzambe longolanga molimo akanda senga nzambe alongolo molimo akanda bilo musekenda kana prière senga nzambe alongolo molimo akanda eloko na babengi kanda eza ko briser ba couple belé mobali soto alinga makelele te mobali soto alinga matata te yango nde ozalanga jo babotolaka mobali bibotola bota te soki mobali aza bien na ndako na ye ataki elinga libanda kozonga na ndako na ye c'est vrai que ça mibali mususu ke azaki atali ke mwasi mutu asalelaka nga nyonso mwasi mutu asomelanga ndako mwasi asomelanga voiture mwasi asomelanga boye amemelanga bato na poto ataza makambo mabe na vanda kaka me mobali akendaka mosala oyo ayaka na mbongo oyo alesaka ndako azaka mpenza mobali na kati ya ndako mobali na bongo alinga ba jeter mobali na bongo foza na soumission na yo attendre to zanga biso ba poto na biso na o mwasi na fiche de paie na fiche de paie soko yebi la place de l'homme na kati ya ndako l'homme est le chef de la maison okosa nini oko respecter mobali bota sikoyo bato bako kosala ménage à 3 sikoyo mobali mwasi atikali pendant 2 ans ke mobali azoya lisusu poto te mobali atikaka na Kinshasa sikoyo yo la femme querelleuse yo mutu ya kanda yo mutu oza na poto bavandi ayebi peke mobali asala nini abala mwasi na Congo akoma kovanda na mwasi mosusu na Congo yo kasiko douleur siko mutu bosonaka air nyonso bwana okola ndenge moolanda ye ezate po bosi bobebani na telefone makasi esika pa azovanda oyebi te ape aloko apoto soki moto apeso adresse te moyeba place avandaka ezate oyeba ndenge nini place avandaka oyeba ndenge okoyeba te sikoyo mwasi yango mpe bazo awa mayele mpe lobi ngai oyo asalaka mpe mosala na ye donc ndenge aza moye kutu mobali aregrete mwasi bayaki na ye eza te mpo na nini parce que elle c'est la femme douce ye aza na douceur
douceur waza nango aka papa maboko na mai ya moto makolo na mai azolengela donc mobali penza ko abosani mama Christine abosani mobali domosa azolengela po aza na posa ya mobali azolengela mobali pataliki moi c'est pas moto loboko na sete moto lolombo te aza bien to vanda na biso mobali aseni akimakele boyebi ke mibali bakima mema kele bana na ndako mobali soko vanda ta bana baoche ko alunga na bana ko lunga na bana balunga wana mobali na posa ya repo ana posa ko pima alunga na bana ko lunga ba ngona no bana ba déranger bana ba ki kuna mobali muso alati abi pwani bana ba déranger abime kele banda alati abimi po bana ba osani bana ba déranger ba mama tozo kama yele na mokili lelo vraiment moi soko ki ko vanda wana te poza na ozako bazwanga mobali non ata tosambelaka nzambe akoya kobatela libala na yo te soki moza ko négliger libala na yo soko ozo négliger libala na yo ozo contrôler libala na yo tozo bana mamu libala na yo te nzambe ne muto ya kobatela libala te lelo to treme mingi bato ya kanda soko yebi ki oza mwasi ya kanda mitala loba pona nini nazaka mwasi ya kanda soki kaka tosala problème na mobali nazongela ka meme likambo nazozongela nazotika te ezosala nini oza donc mobali aza koseloigner na yo muke po mobali so akili banda akuti mwasi mo basololi bien mwasi na kiti motema mobali aki motema pio aki motema kiti tango azozonga na ndako pana akangi elongi posa nini oswanisa ye te po yebiso asali bongo te obandi koswanisa ye nzoka bolingo eza eloko moko il faut qu'on enjoy il faut qu'on exprime bolingo donc mwasi fozala mobali ali banda azolinga zonga mbangu po kuta mwasi na ye sale kala mwasi na ye pese bizu toki ne pa tozonge pai mibali balinga kaka basi basa nini badorlo te bango babondela bango po mwasi apese biso nzamba apese biso ba mama mabele mona tanga bota makozo chena libele yango bayembaka ke changa na tolo na lokola na tango za komela libele ya mama yobo mona ke mwasi soki aza wana bana bakola nzala te na ndako soki mama azali soki boki masolo mingi ya bando bakufela baboti oyo akake tomona pasi ntango mama akufaka mais soki papa akufi banda papa akufa moto akolisa biso so malamu aza te mais mama bato balelaka mama na monde mwa osakana te po soki ndako mama azali mama ozata molangi ateka akozata molangi ateka po asomela bana eloko akolia bana balia mama azaka toujours na susi ya bana balia alors mibali tango azokola pa mama na ye mibali mingi azomona mama na ye ndenge aza na ye mama ndenge azoka bango mama ndenge alengelaka bango mama pesaka biloko akolia soki asiliki mama abondeli mon fils pourquoi tu es comme ça mon fils pourquoi tu es fâché mwana nga po aniboye mibali bakolaka soki mobali akola trop na affection ya mama soki mobali akola mingi na affection ya mama na ye tango azwaka mwasi alingaka retrouver affection wana ya mama retrouver yango pa ya mwasi na ye mobali amelaka libele ya mama na 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans tiki libele mais tango azwaka mwasi azongaka toujours na tolo ya mwasi azonga toujours na tolo ya mwasi mpona nini parce que mobali aza kaka mwana mama aza kaka mama azonga toujours na tolo aza na posa aza na tolo kaka basali mwa boye soki donc mama aza mama ici c'est votre deuxième maman maman Elia Nitu appelez-moi Kimia Kakal kona ngomba kisa maman Nitu Béton la reine mère maman dit kamata ba bisou wenzezo makinga maman dit soka na zongi maman na ina wenze to teka na biso Nitu mesana biso ko teka maman Chantal qui poste je te fais de gros bisous soko ozana oya yo mobali vandane malamu kozala mwasi biso na swana te kozala mwasi akanda te topekisi kanda te silika meyeba kocha frein bible yango ngo lobi ke butu ekuta bino na kanda te bwana kati ya misa papa pour le mariage butu ekuta bino na kanda te tango bible eza ko ba ke butu ekuta bino na kanda te et ce qui toke kotala na likambo oyo etala libala butu ekuta bino na kanda te pourquoi parce que na kanda bozo biso matana mbeto na butu bozo biso matana mbeto siko so bokutana likolo ya mbeto mwasi tie elongena gauche mobali atilongi na droite esengo libala eza wapi bokutani na mbeto oui mwasi atilongi na gauche mobali atilongi na droite esengo libala siko eza wapi
bino mo sa réponse. La vie elle est tellement courte, faut en profiter. Chaque jour, chaque seconde, chaque minute, il faut qu'on profite de la vie en maximum. Profiter de l'eau ya bien, ya mabetika mais profiter de l'eau ya malamu. Pour mobile avant de bien na katanda kuna ye, il faut maman ozala bien. Il faut pesa mobile na yo kimia. So pesa mobile na yo kimia te. Ata babi daga dango yo kenda ko daga soki ndenge ni osala ndenge ba mongo basala ka mai bako pepa mai boy mama daga ne ka 5 minutes soki ka muto longo na bosse ni na ye etika na ngona muto te ka tikalika maloba kitoko Bible lobi une réponse douce calme la colère maloba kitoko ya onde se pesa ezala mwasi ezala mobali malobo ya kitoko Bible lobi une réponse douce calme la colère. Attends mutaza ko silika ndenge nini. Soko pese réponse moi kitoko poser aux questions. O pese réponse moi kitoko ko kitse motema kanda na ko sila. Mais soko za muta mbeli. Ba poser question kati lingala. Ba poser question kati lingala. Ba poser question kati français. Ba poser question kati chiluba. Ba question poser au kati Kiswahili. Ba poser question au kati Kikongo. Mbeli balingala ba wonde mwante. Basi bala ba mobele na mukili bande ko nanga. Et bah maman oh toza déjà ba maman toza déjà kokona boy ce que ozo saka ba erreur oza déjà na 40 ans oli ko se comporter kaka akende na ye maman yeba ke ya 30 ans nsima ko luka na yebisi bino awa soki boke na mangengenge boko kuta ba jeune fille ba ko lela mabala boya awa boke mangengenge na luzizi la zembelele sambo yawe pomba manani we nataka ulela zangilanga natembola Yesu we mama nafuna luka mama na uzewe mama na imenze mbwana na ebisi mwana so bokena baluzizi la kuna ba fi bazolela mabala soki bokena mangenge do muto kota prière la ka libala azosala jeune azosala nzamba répondre et pour bima sikoyo muto ndingo na ozela nzamba répondre pour bima soka kutani na blessé de guerre moko boye azuye aparole mateka ausani mobala kozonga tombala kelibela ba mama toteyama esa pona bien na bino esa pona bien ya mutu soki mutu lingi ozala no bien na libala na yo yo ka mutu koyeba ukosepela mateya oyo omeka kobongisa ndenge nazawa na yoka ki la reine mère alobaki bo o mona lobi ya mabe bwaka ya kitoko zwa soko monike oza na posa libala landa mo maloba mbale misatu na kati awa ovanda bien na libala soko moko oza na posa libala te zwa lekisa ka bongo na italio mais yeba ke soza na 40 ans osana na ba bizeti ba kuzoba ya 30 ans na sima akoluka wana 50 ans osa ba bizeti ba nino osa mobali soki ndeni yeba ke ya 40 ans azoluka wana 60 ans oza na 60 ans c'est qui olimbisa allô oui papa bah après-midi dimanche na lundi te wana soki ezani wana folie bongo lobi moyen te bon na répondre tout à l'heure hein na répondre tout à l'heure kasi je te rappelle alors vous comprenez fona ya manana extra te bele bo benga ngai fona ya ba téléphone na pena makamu na ngana yelaki voilà ce qui pose na 60 ans ozaka na mambo soni sa mobile wanga mambo kufinga mobile aucun respect yeba ke bata 50 ans bazali ope à moins que yo maman anda kwa déjà 60 ans yeba ke basa 50 ans bazali ke soko azio mobile na yo atali sabi papa ngape nazali babela mona wa moto wa mufa wa teleja babela mwana wa moto wa mufa wa teleja so ba kotea mwana mtona ba moyo yo ozangi baboti profito sa nini oyo kape matia soko moni ko zaka mobile na yo olinga mobile no mingi olingi libala na bino vanda boza la bien salama kama malamu polobi bossa la rake jusqu'à ce que la mort nous sépare na pekisa nga bato balinga ko divorcer te
bato bazo kabwana na boite mais ko kabwana wana moko pe elembisaka malamu kokena na ona ndenga biblia jusqu'à ce que la mort nous sépare wandeza malamu mais pour que la mort nous sépare il faut tous en abizali moko pe ya malamu tous ça ba comportement moi malamu moi c'est un comportement moi malamu mobali pesa surtout na yebisa kabino toujours que moi c'est mutabala ka mobali na ndenge ni comportement ce quoi un comportement bien boire copain copine mobali po senga loboko abala yo eza comportement na yo ndeko sa mobali sengo loboko po sa nini pona abala yo ce qui peut basi ba bali ko tsendo ka liba ko zala makambo kitoko po mobali so abali a regretter te po eloko so kotina musapi muta regretter si je savais ce que mutoza na libala moko ya mobali abando ba si je savais to moi ça ba si je savais wana za kitoko te suka nango yozala divorce pona lelo to suki wana ninga na sa andika bomoni nga na bimi na ngai na kei na nga kotala ndeko na nga mwasi Belle Vie Kandi Belle Vie TV jona bomona kina kendeke pande na saki surprise lelo za ninga surprise déjà sur invitation a invité kinga to kende ko passer journée ensemble yona bongami na kei na kepa ya mama Belle Vie yona aussi bino toujours que famille Bota na famille du cœur tozo loko maka famille Bota il y a Belle Vie TV, na famille du cœur, il y a maman Elianiti TV, Toza blog. Que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tatanzam kalusa kumuna, nzamba nibesha, nelbanta betumos, à très bientôt. Namboka na biso, ya France. Bisous. Bye bye.